pays nyonso tout ezalaka Italie, Rome, oyo basali la biso même Bible. Bango bat bakangaka Israël parce que Israël ezalaka babane ko kanga ngomba lepele liboso ba Philistin bakangi yango tango ba Philistin bakangi yango ba tata nzambe ba bondeli ba bondeli na tata nzambe tili bango Samson ya bundi a libéré bango. Samson za sauveur du monde te azali sauveur ya bana Israël na maboko ya ba Philistin. Bazaki na ba problème. David aye a bomi Goliath. David aza sauveur du monde te. David azali sauveur ya bana Israël na maboko ya Goliath. À chaque fois tangu bazalaki ko kanga kabango na pasi tata nzambe bazalaki ko tinda ka batu bazalaki ko ya batu wana bazalaki ko ya kolongola ka bana Israël na pasio bazalaki nango ba sauveur wana nyonso tout bazalaki ba sauveur oyo bazalaki ko ya ko sauver peuple d'Israël na pasi oyo bazalaki na yango. Mais finalement bakoya ko kanga bango na ba Romain bazali ko kanga bango bazali ko nyokola bango le gouverneur oyo azalaki ko konza Israël mobimba azalaki na kati ya Jérusalem kombo na ezalaki Ponce Pilate muta azalaki ko konza. Mais Ponce Pilate azalaka romain muta azalaki ko diriger à partir de Rome empereur Titus. Alors que bana Israël tellement passé les kaki ba bondela tata nzambe akoya koyebisa bango na munoko ya Abakuk, na munoko ya Jérémie, na munoko ya Esaïe, na munoko ya prophète Amos. Tango na tata nzambe a révélé na bango le que na kotindela bino musungi le sauveur vous sera né. Mwana wana akoya ko botama akoya ko kangola bino na pasi oyo bino bozanango. Donc na maboko ba Rome akoya kolongola bino. Mais Jésus akoya pona nini parce que bana Israël bazo ko senga sauveur na tata nzambe aya kolongola bango na maboko ya ba Rome. Tala esika ba prophétie ko banda ko bima ba ko banda ko zela sikoyo sauveur wana aya. Mais bana Israël bat basengi sauveur. Ba magicien ba moni étoile on ba moni nini roi azoko botama roi ya nini roi ya Israël ba longwe na oria bango wana te ba yeti ba koti na kati ya Jérusalem ba moni bango bino boke wapi tozolanda étoile ya roi mwana roi akobotama awa. À cette époque là Hérode azalaka roi na kati ya Israël alobi roi zoko botame donc nga na kotika kicho parce que roi zo botame abibo kende bo mona roi wana soki bo moni ye boya ko yebisaka comme ça nga pena kende ko adorer bake ba moni ye ba pesi ba cadeau ba ye koloba ke to moni roi aza bisika kingandi avant kuta kende ba dévier ba bi ange a dévié bango parce que roi Hérode azaki na posa akende ko boma mwana na tellement bazonga ki lisute bana nyonso babotamaka Hérode a exécuté bango. Il a fallu boma bana nyonso parce que ba monaike bokonzi ezali kokende. Donc ce que totali ezalaki problème moko politique sikoyo o ezali ke roi azobomisa bana mike. Ezalaki roi azobomisa les sauveurs de l'humanité te. Roi azobomisa les sauveurs du monde te. Azobomisa oyo akoya kozala mokondi ya Israël. Soki tolandi modèle biblia ya ba Romain ekomeli. Bandeko Jésus bakimi na ye na Jérusalem, bakimi na ye na Égypte. Bakende nini? Bake na cheval ti na Égypte. Pona nini? Parce que Égypte na Israël ekangama. Eza ba mboka mibale ekangama. Na tango akala bazala kokendeke na makolo. Tango batekaka Joseph bakendeke na makolo. Tango Abraham na Sarah bakendeke koluka biloko kolia esika oyo Abraham akendeke kokaba mwasi na lobi soki batuni koloba teke ngana ya na yo.
bazwa yo babala yo basakanaka na osala na yo kindumba l'essentiel kaka memela nga biloko kolia. Abraham ozalaki ami de Dieu atie mwasi nene ya kindumba likolo ya biloko kolia. Me bandeko tozongi muke na place ya Abraham, tango Abraham aye na kati ya Israel, na kati ya Egypte, akabi mwasi na ye, roi Pharaon azui mwasi. Mais Pharaon tanga linga la mwasi wana tata nzamba lobine komeka kolala mwasi te parce que aza mwasi libala. Pharaon azalaki kosola na tata nzambe parce que tata nzamba soli na ye. Abengani bango bapesi bango biloko ebele paf bazui mwana musala Agar, bango wana bakei. Kokoma bakomi kuna tellement Sarah azalaki kobota te esika sikoyo bakoya koyoka na mwasi o ça va bota na mwasi na mwana musala. Mwana musala bautaki na ene Egypte. Sarah autaki na Egypte bisika bazwaki mwana musala na Sarah azalaki mwasi kitoko, azalaki jeune homme, il n'avait même pas 100 ans. Mais sikoyo tellement so bota te akeko bota na Sarah ta na Agar, tant kaka Agar azui zemi wandi kokola yepe Sarah pe akangi. C'est le motif oyo ba bengana ka Agar akende ko nyoko mana mwana na kati ya désert. Mais mwana on a pe place ko kende akome tatanza ba ko bibisa ngo mai libanga munene ko bimba ke do tuna histoire na pa ya ba musulman ba yebi histoire ya Ismaël et sika wapi libanga munene ko bimba ba benga ngo lelo Mecque et comment religion islam. Mais tango oyo Sarah zuizemi juste tant bauti en Égypte, il n'avait pas 100 ans, à cela qui 100 ans à combattre pour le bako, Sarah botaki na âge à 100 ans. On est en malukuta. Et malukuta azwaka zemi jeune fille parce que azwaka zemi nzela mona Agar. Après avoir kouta na Égypte. Alors que Jésus oyo balobi que Jésus soko tangi na Abakuk na ba livre na nusu bazo biso ke akobota mana mukongo ya akobimila na mukongo ya Dawidi. Dawidi koko na ye akobimila na gendre ya David. Alors na kotinda yo okende kotanga Matthieu chapitre 1 verset 1 tanga ngo kitati na 7 na 11 balobi généalogie à Jésus. Généalogie à Jésus bazolakisa que Jésus abimili na mukongo ya Joseph. Parce que Joseph azalaki descendant ya David. Marie azalaki descendant ya David te. Mutu azalaki descendant ya David ezalaki Joseph. Joseph azalaka na libumute, mais Joseph azalaka na mukongo. Azui mukongo akeko tia mai wana epai ya Marie parce que Joseph azalaki descendant ya David, mais Marie azalaki descendant ya David te. Tanga Matthieu chapitre 1, okoya ko comprendre que zemi wana ezalaki ya Joseph, zemi wana ezalaki ya molimo mosantu te, ndenge bakosi lango makambo. Allez vérifier dans Matthieu chapitre 1. Zwata na yo tanga. Okomona ke mukongo ya David mute monani, mais libumu ya Marie te mute monani kuna. Bible mute komisoko yo ndimelaka Bible kende otanga na chapitre 1. Alors que Israël na Jérusalem na Égypte mai ezalaka te. Batu nyonso bazo katisa sans mai. Mais tangu bana Israël Moïse akobimbisa bango bake ko katisa mai wane uti wapi? Parce que mai oye koya ko kabula Israël na Égypte muta pasuli yango kombo na ye Monsieur Ferdinand de Lesseps auti ko pasula ngo na 1816. Pona nini ko sangisa Détroit ya Gibraltar na canal na Détroit ya Gibraltar na Pacifique ba sangisi yango ba beti explosion mai fungwani place wane komi mai mena kala mai wane zalaki te pe ko banda Égypte ti kokende kuna na Israël ezaka kana 167 km ya pamba ndenge nini 167 km ya pamba ba tu foba kende ko sala 40 ans atabino moko eza lokola Kinshasa na Mbanza Ngungu yo longwe na Kinshasa okena Mbanza Ngungu okende ko sala 40 ans e atayo moko baba yango atakutu koba atakutu scargo soka lobia longwa Kinshasa tia kene Mbanza Ngungu ata scargo akosala 40 ans tante akosala peut-être 4 ans ou 5 ans escargot. Mais comment bana Israël kolongwa Égypte ba mboke kangana tala na face à face baki no sala 40 ans après biso ke tondimi oh tata nzamba bana ko lesa bango na nzela 40 ans balia ka biloko utaka na likolo biso pe tondimi pona nini parce que to salaki na
tozo kanisa te balobi nini croyez seulement bandeko toye siko na esika ya Jésus balobi oyo balobi ke azali sauveur de l'humanité mais tangu ya kokola tozali komona ke ye moko aye kopona 12 apôtres mais sur les 12 apôtres mutu basalaki na 12 tribus moko na chaque tribu baye kozala ba représentant ya ba tribu mais mukolo mususu la femme cananéenne mwasi ya mutu mwindu aye pa ya Jésus alobi Seigneur moi nangaza tourmenté na ba démon vraiment ça y Jésus alobi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Na tina maika kona bana na Israël. Eza malamu te kozwali pana bana na batu kopesa na bana ya bambwa. Yesu alobi na tina maika pona bana Israël. Matthieu chapitre 15 verset 24 tina 26. Mais yo nani okoya ko contredire Bible oloba que Jésus est le sauveur de l'humanité yaki pona batu nyonso. Ye moko alobi que je n'ai été envoyé ko brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus alobi première mission ya ba 12 apôtres atindi bango alobi bokende koteya bokota na banda kunyoso bokende na Judée Samarie partout mais n'entrez pas dans des maisons de païens bokota na banda ku ya ba païen te alors que ba païen ba chrétien ba yeko baby sa mo wana ba tia mona lingala komi mopagano cela veut dire mutu ayebi Yesu te mais ce qu'on tali na dictionnaire hébreu païen cela veut dire étranger. Donc Jésus a dit bokende côté ya partout mais bokota na bandako ya ba payate pour Yesu alobi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Kamata fungula na Matthieu chapitre 19 verset 27. Et si quand Pierre a zolobake Seigneur voici nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Ya biso litomba ekozala nini na mokolo ya suka. Yesu ozoyebisa bango ke nakovanda na kiti ya kibokonzi nakozala pembeni na tata. Pierre alobi ya biso ekozala nini. Jésus alobi en vérité je vous le dis au renouvellement de toutes choses quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Yesu alobi na ye asolo nazokoyebisa yo na mukolo ya suka ngai na kovanda na kiti ya kibokonzi pembeni ya papa na ngai mais bino batu bolandika bino 12 bokozala pe kofanda pembeni na nga ba 12 kiti ekozala na boko juger 12 tribus d'Israël. Bazalaki moko azaki na tribu ya Juda moko azaki na tribu ya Levi moko azaki na tribu ya Neftali donc bazalaki na ba tribu ya bana Israël bako juger les 12 tribus bango bazali ba 12 représentants ya ba tribu qui va juger les baluba qui va juger les batopoke qui va juger les ghanéens. Donc ezo la tsapina ke makambwana eza nango ya bisote tangu yozo landaka makambwana kanisi ya yo yebaka ke na mukola suka yo kozala okokamwa parce que ekozala mawa tropo na yo. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Soki mundela yaka na mabele na biso ayaka pona koluka bomengo na biso il a fallu ba mema biso na aliénation biso to tika bomengo ya se to talaka na likolo esika balobi ke soki ba betio mbata awa tika ba beta lesu awa to moni yango kaka na Congo esika ata bazo boma yo o nzamba ko sala eza mawa tro alors que na mundele to na bana Israël bango azaka suko bete mbata bazongi parce que balobi œil pour œil dent pour dent ndenge ba koko na suba bazala koloba dinu disu œil pour œil dent pour dent obomi yo pe bakopoma yo oyibi bakokunda yo bomoyi obimi na mwasi moninga bakokunda yo bomoyi makambo ya buzoba ezalaka te na mabele na biso tango œil pour œil dent pour dent ezalaka mais ba mindele ba bino ba betio mbata awa tika awa tala bisika bakoya kokosa bakoko na biso balobi bayibi yo veste tika na chemise kende donc bayibi yo diamant tika na or kende ba piller africain pona nini aliénation oyo biso moko tondimaki yango na tango ekomi biso to banda ko kanisa sikoyo to banda ko kanisa to banda ko landela ka ba buzoba oyo eza na kati ya Biblia. C'est vrai Jésus a été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Na tindama ki pona ba indote, na tindama ka pona bana na Israël. Na ekuluzi Jésus azo mema kuruzu muneni mindele bazo ko betaye. Mais mutu mwindo amoni alobi o bakamunini na so monawa.
akeya kamati kuruza Yesu Simon de Sirene amemila Yesu kuruza tina Golgota mais Yesu apesa ye merci te alors que merci papa Simon na ndenge yo memelinga kuruza mais tala tango Yesu azana kuruza muyibi moko azofinga Yesu moko akoteli Yesu ayebisi alobi ngana yo lelo tokozana lola ngai na yo lelo tokozana lola mais le même jour ko boma bango balobi Jésus ke kosala sama bele na muyibi babeta 3 jours mukolo Jésus c'est quoi ye moko muyibi atikala mukola mata kende ye moko muyibi amona na te donc Jésus akosaka na yepe muyibi yango lisusu yango na bandeko ezo sengela na biso to kanisa ezo sengela biso to kanisa to yeba ete makambo ba memela ke biso zaki makambo ya biso te to yamba ka biyamba batu na batu basaka na nzela na bango soko ke na Israël okomona bango balandaka halana juif cela veut dire le chemin juif basa ba judaïque balandaka nzela na bango biso pe tozana halana Congo o babengi nzila Congo biso ba yindo nyonso tozana modele na biso totambulaka yango wana nazoko benga bino nyonso tu bisika nyonso zali oyo nyonso ayebi kazana loposo moyindo Yesu alobaki atinda maki pona biso te je n'ai jamais été envoyé j'ai été envoyé ko brebis perdue besoin d'Israël na tinda maki kaka pona bana na Israël tanga Matthieu chapitre 24 chapitre 15 verset 24 tina 26 okomona ke Yesu alobaki atindamaki pona biso te alors ye atindamaki pona biso te biso tokende kolande pona nini lelo yo okomona mutu asoko yebiso ke nga naza mu Yesu ekolo nini naza mu Yesu na musuni naza congolais mais na molimo naza mwana Israël kende na ambassade Israël soki bakopeso visa te mais bandeko pona kosukisa bando yo na kobetela bino lisolo Lyon balingaki basala affrontement na Ntsoti biso nyonso toyebi Ntsoti aza mwa filigo do moka moke asotaka c'est l'animal le plus faible du monde soka bimi na mokili même basoso baliaka ye avandaka na mai bakoko ne baka na mai bamaki ne zalaka na mai mabimaka lisu na mokili esika yaka koyetelaka moi na ye mais tangu balingi babunda na Lion alobi na Lion yo kobeta ngate Lion alobi yo na moni pa na kosimba yo te na kupanza yo abi yo kobeta ngate soko tiete menga na obitumba ba makaku ba yeba bia tuka bo bunda kaka ba tiezelo Lion apapuli Ntsoti papapuli tangu kaka Ntsoti ato papula beta shit putu atindi akiti na mai tala kabambe esanga munene alobi na Lion siko Lion yaka Lion alobi bima na mukili ona bima na mukili pona ni yaka to bunda wati Lion alobi bima na mukili ya alobi yo yaka na mai bamaka kwa bi Lion yo zani ya mamunene kota kana mai Lion akomolenga poso ka alobi akende ko bunda na Ntsoti na mai Ntsoti akoboma ye akomema ina sekuna Lion akokokate elinko lobate biso pe lelo ata tolobi ke na musuni toza ba africain na molimo toza bana Israël na molimo toza ba chinois na molimo toza ba bouddhiste pondeki to landi bonzambe spiritualité na bango to teka milimo na biso kota ba paya yeba yango ke soko kute na Satan olingo bunda na Satan zali lokola Lion ko bunda na ye na ndenge ya na tere wana ya bayuda te ko bunda na ye na tere wana te mema ye na bokoko na yo mema ye na boyo ata Satan waza makasi ndenge nini akokoka yo te yango munaka awa ezala mundele soka moni makambo na zokwa kotabe bokena nko bongisa na ndenge ya bobino na ndenge ya bobiso toza na force pona nini parce que bakoko na biso bazali wana baiko kosa so babi détrompez-vous bakoko bakufa laisser les morts enterrer les morts yaka kotala ba mindele batika ka bakufi na bango te chaque jour bakende na ba cimetière ko soigner ko tia propriété ko boaka ba fleur ko kende ko lobaka alors que biso bakosa ki biso yango wana ndeko lamuka ngongi zali kobeta lamuka yo zali Lion ozali makasi tango za na terrain na yo yaka na nzila Congo tozali kozela yo adresse yango de komami ndeko zomona tina bandu ekosuka bokomona ba adresse yaka na nzila Congo tozali kozela bino yo kaka muto tikali mesino batu nyonso tu basi balamukaki telema bisika yo zali longola ba mabanga bachayo longola aliénation alors que yaka olanda nzela na yo parce que balobi vous adorez ce que vous ne connaissez pas
bayelio sango malamu balobi eza sango malamu tango yo ozwi yango na bokebi bango balobi vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, bango, nous adorons ce que nous connaissons. Alors ndeko sosola. Pona lelo ngai na suki wana kasi mala mususu na koyela bino sumate ya mususu esika wapi balobi soso atondilaki na muke muke esika wapi na muke muke mutu nyonso tu akokozwa oyo ekoki na ye kasi rendez-vous na Forest Gate esika wapi na bilukombo bisoki nkoshi ya mbemba elongo na ekipe mobimba ya njila Kongo tozali kozela yo matondo.